Ça c'est bien. Zora. Nini, ngana turubana souci. Oh. Nini. Mais yo non, eza le passé. Akobeta masolo wana te parce que eza le passé. Eza le au moins te na tiki nanga masume eza le passé. Akobeta masolo wana te ke non, boina. Oh. Moi ça nazaka masina te, azaka masina e Sandra. Tokota na komba mboka te. OK. Vous comprenez? Sandra azaka masina e fi ya bandel kandenga tangi wana. Azaki masina ngai te. La fille de ce qu'on doit se péler nanga. OK. Akraka oye. Akraka nga ye moko nda monanga na télévision akraka nga to komina ye mais ye mutakabola nga sko na njo. OK donc so to comprendre bien yo pour ara master njo. Oui. La ki master na bino to kopera ki to ko lala na ye base sikamo. Oh to sane ming d'habitude yo wana vraiment donc ata ye moko tsura les gars ba biso ma vérité à cause na bisi yo to bunda na ye na basi tosani ba makambe belé sika mo c'est ngana biboy te po ya zolo ba pona ngai ngana expliquer ya kati ba ya ami na elo na félicitaka e ami bomba na te ba bien que vient non vient njora voilà ya mona lo ele kelinga kake bolala na ebasi pe esika moko donc ba sera ngou nazo mela nazo mela nazo chapa na biloko ba chaka penza wana wana nantini hein nini wana te non ça va abimisi ke non batu nyonso ya théâtre babimaka soki tournage esi tala neti noteki nanga tournage mapeka pasi nzoto pasi siko okende na mobali yango akeno mema yo paka no kosala bon nayebi te bo bata bana makambo na bango mpo neti nga lokola nga 7e baga oyo otombolanga ndeni mpona konia to coup de tête mpona konia to coup de tête mpona konia to coup de tête nazo PD à kosi occupé des partout qui na ba journaliste ba PD bazali ba lesbienne bazali eza lokola nga na ndima nga ki lesbienne na ngai ozomona nga na ndima ki lesbienne na nga po na changer se ba oyo bazana ba vie wana ba oyo ba yo marcher na bolokuta oyo ba yebi nzela nzambe te parce que nga za conscient na au moins na wana wakena nazana batu oyo nga na BBC nazana batu oyo nga na BBC la richesse est un combat mututé mais ce que moninga na bino nde moko nda comment est-ce que kotanga ba kombo ya bato ozomona yango nde bakindaki kofunde na justice mais yango na sere na bandeko nanga vraiment baboma moto toza ba artiste tout le monde na biso Michael Jackson ba finga e balobaki Michael Jackson auto violer mwana aza ki star non ouais ozomona et ça qui na ngwe lokote et comment ma ki na ngwe na nzoto te donc bako bengo nduma bako bengo muto na sida aux artistes aux stars star ya solo baloba ma bepo na ye un vrai star. Totala Kisinjora, ngana tala ki émission Kisinjora, à reconnaître qu'il est lesbienne, non, il paraîtrait, bon, elle est là, na et moi si, fille, on a comment ya Sandra. Exemple nangai. La fille a joué na kombo ya Karine. Ngabise non ba ningani ba ebisi ba bité oko jouer na kombo wana te parce que tozalaka déjà na Karine awa na donc yo luka kombo mosusu abi pas question na ko jouer na kombo ya Karine et seulement makelele ba bi ba benga ngati ba benga to benga 7e nano ya et tant que chef voilà ba be nana bozo benga o sala ngani po ya zanani oh oui moninga na mwasi talaka moninga no mwasi alo ba ko sala nini po ya zanani ngape na yoka yango te na pusani na benga kutunga ma chérie nini wa mutu asika to sape baninga oyo okuti ata uswa bikoza na point awa mais to sana baninga okuti yo so nanga yo zanani wana lo sala ngai te oh ngazo maka mususu yo sanga elo ko sala yo te oh ama mobali te na tali ke basi na basi fa mona ke na sana elo ko sala nde na betaka iku de tête ouais iko fite mbata te ko na coup de tête
nyonso ya Sarato la TV. En tout cas, merci beaucoup na bandeko nyonso oyo bo soutenaka nga pe bo komelaki nga na ba message. Maman Sarah, actualité ezali. Actualité ezali côté ya ba artiste et comédien mais tozo mona yo okoningana te. Et en tout cas, nga na se décider à quitter, il faut to ya koloba na bino vérité to pesa bino message et surtout boyebi ke na chaîne na Sarato la TV, la voix des sans voix tozala wana toujours pour la vérité. Un grand merci na ba sponsor nanga coach Gisnovit Nzambe à l'oposo balobi soki l'oposo na o lingenga et comme matin uniforme local ngai Sarato la contacter ka coach Gisnovit na publicité numéro na e kolekawana et puis bana Belgique nyonso boutique Samio ezawana onglerie pour na bino mutaza na posa ya basil olingi basala yo micro shooting ezawana pour na bino bana Belgique bana Bruxelles. Donc un grand merci pe na équipe technique na Mobimba mon réalisateur Gucci Sinda derrière la caméra. Donc Gucci Sinda soko okoki ko fungolela nga plateau na ko annoncer invité na nga te mais fungolela nga quand même plateau bandeko ba mona invité na ngai 7e bagarre. Bonjour. Bonjour Stola. Tigala benga yo la femme du moment parce que boakade yona la duchesse. Bonne santé. Oui nangolo nzambe sawa. Musala ezokende nini nzamba sobatela musala ezokende bien. Donc toujours tourner quand nzamba pisa ki makasi ya sala musala donc voilà. Est-ce que yo sala pe groupe na yo toti lelo za ko travailler na groupe quelconque ya moto? Non, merci pour la parole. Ngana sala groupe na ngamo kilo ya Congo. Na pesi bana nyoso kilo ya Congo bambote belé. Mais na travailler pe na ba biloko ya baninga mususu ba groupe pardon, ya ba artiste mususu ba benga ngai, na banzunzi ya bato mususu donc voilà. Avant de côté en actualité 7e tozo ngata moi sima muke pona ba abonné à Sarato la TV ba meka ko yeba vraiment na bokundoli 7e obanda carrière na ndenge nini et puis obandara na groupe théâtral nini. Merci pour la question Tola. Ngana banda carrière na ngana kisasa awa. Je suis villageoise na Utaba Congo. Mais Kinshasa winga za matadienne na uta matadi wana bandiko na ngaba yebi José Diakese ba yebi. Donc 7e bagage mon mboka solo na Kinshasa na 2000 donc maintenant je fais 21 ans na kati ya Kinshasa. Groupe na ngai ya liboso na ya Isaac Groupe Mundweri pe à son âme président la DSOB na pesi bango bazana momoyi ba président na ngaba ngana ba vigao akisita donc groupe ngana kotaka yango wana après baye ko longolanga mais ko longote mais baye ko longolanga na ko sala pe groupe na ngamo na vanda pendant 8 ou 9 mois na moni ke na ozo ngaka na groupe tende na bon na sala kilo ya Congo nga donc voilà ça ba longola kiyo ba revoka kiyo penda ke 7e yo susteto ezala ki moi ba problème ba tia kiyo non na mise en attente. Oui ezala ki problème pour na mona ki un problème te ba continue ngande ba yoka kilito moko so ba ko mato mi balende tam sus na za ti lelo na kati ya Lisboy mais tellement que ba yoka kilito moko il y avait une fille là Rite avec kota na groupe ba série wana ngazaka chef ten la fille tanga koti na groupe aiko ya ponga na remplaçant Moyindo azalaka après Moyindo tanga voyager ba che ngai wana donc na remplaçant kai la fille a joué na kombo ya Karine ngabise non ba ninga ni ba yebisi ba bité oko jouer na kombo wana te parce que tozalaka déjà na Karine awa na groupe donc yo luka kombo mususu abi pas question na ko jouer na kombo ya Karine et seulement makele ba bi ba benga ngati babe moto benga 7e nano aya étant que chef voilà babe nana bozo benga osala ngani po yazana oh oui moninga nga mwasi talaka moninga no mwasi alo bako osala nini po yazana ngape na yoka yango te na pusani na benga kutunga ma chérie nini wa muto asika to sape baninga oyo kuti ata uswa biko zana opui awa mais to sana baninga okuti yoso bana nga yozana wana lo osala ngaiti oh ngazulu makamususu yo sanga elo ko sala yote oh amwa mobali tena tali ke basi na basi fa mona ke na sana elo ko sala ndi na betaka iku de tête oui iko fité mbata ke na coup de tête faut la prudent ou prudente so mo muninga zo elo face à face po yo katam sa beta iko fité ayo lo kaka mbunzu makile tangi wa gani ozo comprendre so tant na yo beta coup de tête na niatie mbata ba makile wana ebimi ngabi mangana kana na BTT a manqué nga pesinga respecter yango na sala eloko wana tango ba konzi ya musala baye bayo kinga ite mbala moko nzo anazaki eloko mokonzi
Ok. Donc système au cas oh Mike auto fungola biso ke ba président na ba comédien do azali ne ba mon condisco manquement ya respect ya batutu bazana ndo na ngelo mo kondi ko beta kana beta kiwana mukolo logo sko atomoki abi mundu eri et potangisi makila mundu eri soki kaka 7e bagarre na kati ya Lisboy oyo ngana longwe soki kaka 7e bagarre na Lisboy ngana longwe natali sko ke non mutu asika aye boyoki mbala moko po yoza mobali na ye sko na raisonner ngam na kuti bango ngana ko panza bango te yango na yebisaki ya mundu eri na bi président te tikanga na va non so kanda ya président ekiti ndela kozonga nanga abi oui olobili eloko mo bien fanda nanu ngai na ko benga yo ne président benga te to vanda titi le lopande na président kota na sama bi donc voilà ande yo pe ti le lozo émerger na voilà ça na ngai mais ngana bana bango to kozonga na bon terme po eloko ya lobaka lobi oh non to longoli yo to kozonga saka opete mukolo so ya groupe na biso alba le mo abi ce qui groupe na biso esili comment dirais-je abi to kozonga saka mukolo groupe na biso koya na tuna ka pe fara ngai président groupe koya tongo so kozonga saka kate oh c'est makambo kale bosa na kate na ngabite na saloka rappel ya ba malobolo baki esili mais na ozonga te mais groupe na biso to soutenir rien. Donc voilà. En tout cas, merci vraiment pour la précision. Je crois balandi na biso ba sepeni na bandaku. C'était moko e biso parce que mutu na mutu azara na eloko moko e pusaka e. Netinganga na tangela na journalisme te. Mais na banda ko linga ngopo na banda ko linga maman Chantal Kanimbo na ya mami Lela. Siko komona yo pe lelo s'imposa na kati ya monde na bino ya ba comédienne otala kanani to nini tindaka yo to talent kaka to de toi-même olobaka tenga fona koma nanga comédienne. En tout cas merci beaucoup. Ngai mama na biso mambo mengo. Mambo mengo. Azana poto. Mambo mengo azaki sozo jouer nga fona vana na gumbi makolo na hôtel la télévision. OK. Wana mona papa na biso le bish potika makelele. Mtazo landa film potika makelele. Oh, c'est théâtre film. Mtazo landa film potika makelele. Au moins mona concentré na koti. Donc maman ça comprendre que un jour on s'arrête théâtre pour nini. Pour ça na hôtel la théâtre. Ata mabo mengo te sinon otala kaka théâtre ba maboke seri wana au moins pendant de nga mutu na koti na kati ya télévision si maboke si na bi mama ngai na ko sala ka théâtre un jour babi te ko sala musala na te musala mabe mais ti lelo na ko sala donc yo zara plus mama bomengo na za vraiment y makasi donc so otalinga au moins ba caractère même façon d'être na yo au moins ba non c'est un baga mama bomengo za kati na ngai. En tout cas, merci beaucoup, 7e. Toko tasko na kati ya maman na likambi actualité. Mais avant toko mawana et na minute on a toko sa l'émission et corps ya papa na bisoka diombo ezana na mort. 7e ba artiste et comédien bozo kufela mingi likambango ezani. Tozo kufela mingi oui. Mais so otali bakaya ko kufela zo mona ke mutu na mutazo kufa na bakana ye. Mama shako akufi pona lino. Diombo a couffé pour babeta qui n'est toujours comprendre mais tout ça c'est après tu sur le camgeno artiste mort a couffé babeta qui massage pour na cache mais oui mais ils en ont nini ya kubomba osomo ndenge to yoki na lingwa la sebende baba na ko tourner soda na yesu pe na quiz to ebité artiste a sala déjà combo tozo e ba pété donc ba bombeli biso kaka mais ba bengi déjà babi que non en tout cas tout ça na bembe mususu mais moi été publié on te pense on a nous exact pour sonner na somo comme on a muninga jouer na scène à kufi pe sur place na massas cache né donc to ko kufra ko la ba cache né au monde que on to zomo na ça li weza ndenge mon côté donc voilà donc na ngalo bengwana donc le petit un baga pas ko betani baku akoya kufi kufi ndenge ni te abete ka libaku akoya kufi donc ils ont pas façon de leur kufi là. Donc il y a une photo quand on m'a camé dans Nzambe po babuzo bana e yakati to kufa na biso oui mais natana yo voilà natana yo pone tu wana o yo ntia cash mais atana été papa ka dio mais atana été maman chako pe atana été le rosa ko boni akufi po possibilité za la guerre ça quitté ouais. En tout cas merci beaucoup 7e mais et le moment on a robakisa et balobi Nzamba tumbaka mboka ya Sodome na Gomorrhe. Nicolo, il y a impudicité
qui pédé, qui lesbianisme, ma belle cas qui trop. Est-ce que y a un autre côté dans le monde à théâtre parce que ceux qui tobi to landa ba musicien po tobi ba musicien ba benga ba musicien ba ba to ba simba kisien ba ngonde na bando ki ba grand chor mais lelo ceux qui totali na palmarès ya année passée mobimba autant de musiciens ba kufaki autant des artistes et comédiens ba kufaki autant de journalistes ou de joueurs pour ba jouer pe ba tabakisi ba kufaki mais tout le monde a kaka ba comédien to boite mutu na mutazana liwa na ezo ko ya na ndenge na me kaka ba comédien est-ce que ezate que pour molili mabele qui na kati ba comédien yango nza ba komi ko frapper non c'est normal faut to kufa na otolo bango awa il faut to kufa biso siko ba bazo chaka pona nini parce que nous sommes des artistes OK parce que du jour au jour ba bazo kufa toujours la mugara chaque jour monde entier ba bazo kufa na kisasa ba bazo kufa ba bazo botama donc ezali kamboke non le rôle la biso de artiste mutso kufi eza remarqué maman ah kufi ah ouais kufi soit tu as artiste était mesdames sous même dans la kufi ngeza na remarqué et ngeza na remarquable ah bon kinganda kufi ils ont des mots même la politique ba bazo kufa du jour au jour aux monde ils ont ngana ndenge moko donc attends que biso de loi ta batu ya télévision ya moni sango na biso zo bimaka rapidement donc en tout cas merci beaucoup et na côté vraiment siko na kati ya émission na biso au monde entier et causé là totala kinde kona bino leki na bino mwana na bino Mike la Duchesse leki voilà donc na tena mwana na bato ba otala biso et pas na leki donc leki na bino mobali asala ki émission et pas Frank Stemai ko tenir ba propos que ceux qui lelo bato ba ko kufa mingi na monde na bino ya ba comédien eza parce que mabeleki bobi manaka bino na bino ki lesbienne eza na kati ki pede eza na kati makambo ebele ya mabende kona biso mobala lubaki na ebite pona yoko yoka Mike la Duchesse ko bimisa ba propos ya ndengo wana pona bino parce que bino boza ba kulutu na ele kwa bande konyos tu et sala ki yo ndenge nini. Oui, et c'est là qu'il y a ma belle makasi, n'a la hypocrite, et c'est là qu'il y a ma belle na sepela qui n'a ngoté, quel que soit aux un problème na mutu moko na kati ya baninga no artiste. Donc au bimate pour au dénoncer le moko boy, batu musu basala ya ngoté. Aux hommes parce que ça na ba mama bele biso mo to yebi. Oui, ma cambo les na kati ya théâtre, ça na ngoko linga na ezali parce que ça partout, même na ba compagnie, même on est aux abos na plateau no boy, na ba journaliste ça na ngo partout. Mais au monde il y a quoi bimisa ndé tema be ko kanga na mona ke pana yi pour abimisi ke non batu nyonso ya théâtre babima so tournage ici tara net le notre na tournage ma peka passe ndoto passe siko okene na mobali yango akeno me mayo pa no sala bon na ebité bo bata bana makambo na bon po net ngalo ko la ga 7e baga o tombola ngandeni pona ko ni ato coup de tête on est très besoin ba ne pas na ngo yate bosomo quelque part aloba ki mabi mais aloba qui n'est bien vrai c'est qui non vrai donc mais aloba vérité aloba na vérité te na lobi vérité te mususu ba kosa ki ne pona ba sentiment na ye mais non na landa pena émission na été na ko lo ba logo ko nga na yo kité na monoko na ye donc na zo PD à kosi occupé des partout qui na ba journaliste ba PD bazali ba lesbienne bazali eza lokola nga na ndima nga ki lesbienne na ngai ozomo nga na ndima ki lesbienne nga po na changer se ba oyo bazana ba vie wana ba o ba o marcher na bolokuta o ba yebi nzela nzambe te parce que nga na conscient na au moins na lo wakena na zana batu oyo nga na bebisi batu wana siko na zo comprendre te zo bango kimia comment parce que ah merci chérie to koma wala ya onde mama na likambu oyo ngambo ko sarato la nazala ngo dossier o ngala simba ya fali pupa na lobe sila balingi dossier sila te to koma wana olobi ke alobi na ma bete makamsu c'est ça vrai ndengo choloba parce que ça partout atanga na émission lobi na lobaki yango ki lesbienne ezaka na ba comédien te biso pe awa na monde na biso yali même na ba société na ba compagnie minene pe ezali na yango sikoyo komona Mike koloba ngonde et dérangé mais pourquoi yo pour les cas qui te koloba ke Mike pona nini koloba na biso bongo et dans les cas qui oui aloba siko pona nini boleka ki bolobaki na bande comme sou ba répondre msu c'est comme makamba ko kangisa pourquoi parce que tanga ikomba mutute siko non la Duchesse tanga ikomba mutute mais ce que moninga na bino nde moko nda comment est-ce que tanga ba kombo ya bato ozomona yango nde bakindaki kofunde na justice mais yango na senga na bande konanga fama babo mamoto toza ba artiste
tout le monde en a biso Michael Jackson ba finga ba lobaki Michael Jackson auto violé mwana aza qui star non ouais tout le monde et ça qui na ngwe lokoté et comment qui na ngwe na nzoto té donc bako bengo nduma bako bengo muto na sida aux artistes aux stars star ya solo ba lobama pepo na ye un vrai star pour star lokuta bako beta lisolo na onti pour mona ah obeta ma soneti un vrai star ba obeta ma solo na yo ba olinga ba ye ba vie na yo ba ye ba makambo na tout le monde ngona ba Kardashian ozomona papa na bango PD wana ayo na ndimi na ngana koma na PD alobi yango sacrete ba ni bandimi ba biki papa komi na PD moi c'est pas ndimi bongo sikoyo ceux qui mutu aleki alobi ta muso eloko oya ye likambo oya ye yo rozala ngo crainte pour nani non. Merci beaucoup, c'était bien répondu na part na yo. Tokoti siko na kati ya mama na likambo na émission na o sali o ezabongo e kabwani eteni na ba page e kiti e mati. C'est un betela bisonan. Ki lesbienne na yo lelo. Oye ko avouer ngo po e ko reconfirmer ngo. Parce que na rosenga na régie atie la biso émission moko c'était mauta ko sala. Et les 4 mois te aela biso lisolo pe ya ki lesbienne oyo. Je pense que bandeko bachaka ngoka te mais ya lelo bandeko bachaka ngoka. Pona nini? Émission na ngana lobaki yango avant. Na lobaki ngona na biso na kotanga kombo ya okoki kotanga HD Vision na sala ki émission no kuna témoignage nanga na sala rango ni kuna. Tawo na sala na église na yo sala ngo ni kuna. Eleki nango oui. Eleki nango na yoka ngate parce que boy na yokati tangu kaka makambo ya la duchesse eko bima nde balabila nga journaliste moko nde ko sala rappel na ba comédien na bi oh mais bino bozoko atakine la duchesse mais c'était un bagarre lo ba ki aza lesbienne abebisa ba fille bila ba théâtre pour ni bo atakaki yete ozomo yango moni sikoyo ndo moni guerre o nyonso yeko bima o te ngaza bongo te ngape na tsaka kotanga komba mutu te ozomo na tikala kotanga komba mutu te pour ça bibina na tanga na ngana kotanga nanga mais tellement que na mona nzambe na osenga kana bato na kandiki no toujours maka basi pour ça ka bien siko yo zo confirmer biso penda ke yo bebisa bato a théâtre belé omoni soki na komi ko bomba makamusu na motema na ngai même yenza pena na kopila ngai aba oh mais moi na oyo pourquoi komi boy azo banga nani ponga na ko banga mutena ko banga ndi nzambe amen po nzambe nimda pesinga souffle de vie nzambe nimda pesinga makasi na ko leke pasa ratola nzambe nimda pesinga maloba ozo bi makata munoko na ngai alors na ko banga muta mukini par rapport à quoi baza ba ndeko na nga ba ninga na ngai na linga ba makasi ba yebi ke non c'était bagarre azaka muta ba problème te mais bien sûr na mukanda mukuse na za muta ba problème te ala muta mama bitumba te donc on a lobby makamo oya ngai na sali témoignage na ngande à la duchesse e ko ya tant la fille on journaliste a lobby yango nde sani ba trouble union c'est comme que oh non boyna boya ye ba loba yo pona nini asali yo pona makamo ni sozobi izo nginda nginda bo ngana tanga ki komba mutena tanga ki kombo na ngamo ko 7e na zala ki lesbienne na tiki et nazo senga kaka na bandeko oyo na bebisi na monde théâtre na bebisi na ki journalisme na bebisi libanda na ba ona bebisi na poto ba ki basi na ngai oh na sozo comprendre ngai ah bon nga tu basi na ngai ko ta poto merci mingi vraiment en tout cas pour baza bien ba solo na nga bien ba biseti ba encourager ngai eloko na sepe na bango yangwa na wana basi ya poto wana ya poto basi na nga ovi vraiment poto ya mabala musupe mabala ti ba bengi nga ba féliciter nga ba biseti baga félicitations to sepeli ndongo vraiment bongo ne kote na ozongi na mulongo na biso ngabite na zongi na mulongo na binoti parce que bino pe bo na ibite so botiki yango so que bino botiki yango c'est que ngana bino to komusko mulongo moko film nga journaliste na sepeli na makasi na kota nkombo na ita zaninga sasa awa abenga ngape to sola ne pele to so ina bataille belé na bima pe na ba film journaliste ozo mona o ya télévision avant mais na zo so vrai na kota ngelo ba komba wa te 7e na tenité ko tenité yelelo awa na télévision pesa oh junkie oh flic on comprend nga basi na riba kuno mon bobo nga ba kuna nga to koma wana non neza bo musomo natali abikasi no vana na go 7e on comprend donc c'est que na bana dako imaginer nazokoma voilà 7e siko bato wana nyonso yo bebisi wana si on a aussi bango de pardon ba limisa ngai
ezalaki omoni nakolo bezali satan te ezalaki erreur oyo nakotaki na vie na ngai parce qu'à partir ya erreur nde satana ayaka omoni ntango osala erreur moko boye satana aye koapuya erreur wana yango moni nasengaka na bandeko na ngai bo il faut koevite mingi mabe koevite baerreur na vie eza erreur nasalaki mpo nalingaki yo eza erreur nasalaki mpo naboyaki yo ntango oboya osala erreur satana ye ti apuye yo boya ye nde boboya na motu ozomona yango moni naosenga bango toujours bolimbisi batikanga na baprière te basi nyonso nga na bima na bango basengelanga nga nzambe bolimbisi basengelanga merci na Seigneur te mais basengelanga toujours bolimbisi makila na nzambe continuera toujours couvrir ngai parce que po bitumba mususu nga na komi kozwa eza bitumba ya normal te même si on est nga mwasi bitumba nga na komi kozwa eza bitumba ya normal te te bitumba kutu ya démon te satana nga na kuta vandi na ye mais bitumba penza ya batu donc on faut dénoncer voilà. Mais parce que 7e tozonga mwasi mamuke entourage na yo ozalaka na xena ozalaka na ya Gabi ozalaka pe na mame pela ozalaka pe na zobosana ye pa utosala émission akuta wangani yo awangani asake monsieur pas de ketu buti sindo ko sunga ngai bakata siko entourage wana nyonso oyo ozalaka na bango je pense que oyebisa biso te ke bango bazala kosala vie moko boye yo ozalaki na kilesbienne Gabriel azali camarade na nga te mais azalaki collègue ya service totikala jamais kokende staff moko na Gabriel kokende otoki staff ndenge par rapport na tambula na bandeko mosusu tani bazaka bango te na bacamarade na nga bazali bavie ya kuinma da kilo ya monde na PCP mbote basuzi bantu bazali mama Thérèse yana na PCP mbote bisika zali bandeko na nga ebele ya baartiste na zali na bamao givule na PCP mbote bisika zali qui encore nazaki na bandeko ebele ya basi esika moko bandeko wana sikoyo batikaka ngai batikanga mpona nini mpona vie oyo nga nakomaki na yango ozomona zena lobi 7e omoni ndenge tozalazala na yo boye mais na seplai na bango na zena na epela mpo batikaka nga te bazalaka toujours nanga na vie na nga wana bazoteyanga kaka balobi 7e omoni ndenge oza boye biso moye totambolaka nawe eza te ba vie oyo ta monongo to vana mibali na biso boyo vana mwasi na ye ozomona ezosalaka bien te lokwa biso pe to bimaka lokwa tosalaka yango ya kobata ma voilà nde esala eke ngai na baekiri mosusu mpe topanzana baninga mosusu mpe toza distance nde omoni yango ti lelo natikala na mama epela na zena la guerrière ozomona napesi ye mbote bisika azali na poto na mobali na ye napesi bango mbote lelo mais tolandaki émission ya ndeko na biso Gabriel auti kowanga na okala mingi te avant na bien que tout cas ba camarade te que notre partager intimité moko boye te et bakata bon nga na kopesa Nicole torte na kopesa ye raison omoni ye pas ko se défendre côté na ye OK omoni azo se défendre mais le ko sala capacité pour awanga ninga c'est ça parce que monde entier ba bi que on so to yebi que yo ne bakata penza donc tout ça là qui baninga toujours vivre bien toujours voyager ouais bangi te que o dénoncer non azali na viona te na ko dénoncer pour nani mais wanga ni pourquoi pour netinga so na yebi que ele o kanga na kinde passe yango wana OK o mana na regrette nga oh ba yebi singa baby oh Nicolas wanga no tout ça ba zolinga ka extrait na iwana kaka parti ne ka wanga na kinga ba tindelinga Gabi bon chacun a yebi ndenge nini ya kokima makambo chacun a yebi ndenge nini ya kosala makambo na ye mais nga na yebi ke donc oya yebi ke tozali ba camarade a yebi oya yebi pete a yebi pete donc voilà total Kisinjora nga na talaki émission ya Kisinjora à reconnaître qu'il est lesbienne non il paraîtrait bowelela na moi si fille mo na komo ya Sandra ensemble na ngai ba tentation so ya Gucci Sid la Montréal c'est la chef na c'est bien Njora nini ngana turuba na susti oh nini mais yo non eza le passé akobeta masolo wana te parce que eza le passé eza le au moins te na tiki na nga masume eza le passé akobeta masolo wana te que non boina oh moi ça nazaka masina ngate azaka masina ye Sandra tokotanga komba mboka te OK ozo comprendre
Sandra azaka mwasi na efi ya bandali kandenga tangi wana azaki mwasi na ngai te de la fille ndesko mutako sepela nanga ok akraka oye akraka ngai ye moko nde amona nga na télévision akraka nga tokomi na ye nde ye mutu akabola nga siko na njora. Ok, donc, si tu comprends bien, yo pour avoir master njora. Oui. Laki master na bino? To coopéra ki to lala na ye base sika mo. To sane mingi na bisi yo wana kuma. Donc ata ye moko tsura lege ba akobiso kuma vérité à côté. Na bisi yo to bunda na ye na basi. To sane ba makambe belé sika mo. C'est ngana biboé. Te po ya zolo ba pona ngai. Ya ngana expliquer. Yo kate ba ya ami na elo na félicitaka ye. Ami bomba na ete ba ben ke vie non. Vie njora. Voilà. Ya ngana elo elekelinga kake bolala na basi pe esika moko. Donc ba sera ngut nazo mela. Nazo mela nazo chapa na biloko ba chaka penza wana. Wana nantini. Hein? Nini wana? Te non ça va. Na comme déjà moi na nzambe. Kasi mwana nzambe tozo dénoncer misala ya satana. Olobo banda ikomela. Il faut talisa bande. Masanga peti. Masanga za komela ti. Do yo pinana njora penda bonyata penda ba plan place. Yesko amelaka ni diamba ni cigarette. Ah? Njora. Amelaka biloko wana ti. Mitala sko ndenge spine ndenge zala. Ok. Siko yo eloko esali yo pasi parce que eza makambo ya kala. Makambo ya kala. Donc mwasi nde aboya njora alanda yo. Donc yo botola njora mwasi. Mama na yebite na monika le bien on a télévision de salinga pasi. Mama ya la fille asepela rane nanga. Abi njora azobeta moi ni mingi. Siko ngana ki trop tendre. Au moins ngana ki trop douce na trop doux hein tant on a papa. Mazala na trop doux na bébé na chérie. Parce que les gars baso akuti na kutia zate bo tant ozo bo makofi na veni ozo mona sko mère na mama ndo sepela te abi na mère de na kata makambo mais biso zozaki biso musana biso zaki te que non ya cache non nga tsona kena na bala monso ta bala monso no simo nga na bala kana na monso na mfa ya nda te tika bo mais je te dis frère yo plutôt dénoncer eh kasi to beta masoluti nga na vanda na monso nda kumoko passe na bisengo yango mona monso na vandi boye na senga toujours la fille merci pardon. Ozomona. Na mema moi son andima ko mema ti ba prophète nanga andima na bi na na tiki vi o. Toké pas prophète nanga prophète ko de Paul Dominique. Nga toké. Yesu a comprendre ti na memela ti na mema ba kata biso ba réseau. Ah OK. Yesu comprendre na memi epe kuna toké. Amona onka normal to vandi to solo na prophète atali se ba vérité musu abi fo tika vi o yo boza bana. Wata to zoya na église. Na zoya ko bona église. Je m'excuse za corona te na kosonde. Soya, voilà. La fille tant on a toujours église. Prophète Abisinga, il faut se séparer na mon amour sur l'anda kumoko. Bota gine nda kumoko. Abi atabonga bité papa nga nazola na salon, ya zola ni na chambre. Abi non. Et simbate. Maman kuta tomboki, maman safala na pese mo tebele, maman safala tomboka bi mais non. Satana zala kaka zoba. Satana ko ta vanda boyo na salon boye, ye na chambre ye boye. Ngabite maman oya tabite. Sala tout bokabwana. La fille a accepté qu'il n'a bon azonga n'est pas grande sœur na bango na matongé, aki n'est pas grande sœur na bango. Tant bande ko na bamoni ke non, oh te. Ba bloka ndako bosomba na ye tout ça bona boyo pour contribuer. Ngana sala te bona ye na kuta ya toka bloka. Aki a récupéré bon garantie. Ba cordon Gucci sinda ba bisko na minute on est placé mais en abango azali. Vous comprenez? N'habité. Baninga nga balobi baga. Eh, asali bopo nga bi. Botika. Soki na lobi na kine ko lukaye. Ozo luka makambo mususu. Bini mo comprendre ngo ezate. To mema makambo na ninga molimo. To kina ninga musonité. Potango yakipa mama lupango. Ngana zala kite ya za mo singa na zaki mobali. Donc ngana mna tinda ki aki no verser mbongo. Mbongo ndako. Mbongo na yete mta pesa ka ngonoso. Ngabe na mbongo ngana kati zalaki. Mais lokola batimbisi na bato makanisi mabe. Ba petit na ngaka musu ba camarade de peka ya théâtre. Vous comprenez? Ah ça fait théâtre. Ah ça fait théâtre. Oh, ça fait nazo ça fait théâtre. Afia libanda te. Vous comprenez? Ta batimbisi ala ki a récupérer mbongo ya garantie. Gabi bon ça va. Donc ba ebisi ke yoko pour la canne. Yoko pour la ninga ta koti konde ngona. Profiter récupérer. Nde ayaki la parler à récupérer. Oh, nata bo mal pa on a yebo na poka mal pa ngabenga bina oh, moi c'est pas mal pa ngabenga madame nanga. Oh madame no ayaki awa ayako zo ambonga garantie. Na ebisi yo na sala diarrhée moko.
na ça dirait bon tata que no ba que tungoli o sumbo bi misablo ka salité mais on na sala ke za somo donc babi na le o sali beaucoup pour ko o sali crise ma paix et ça le coup là le coup le tiki misala ya satan c'est que o pesa ki na katanda ko nezaki ya satan azwa yango OK donc mbongo c'est que pesa ki ya malamu te donc azwa aki sikotan amoni ke moko une semaine 2 semaines 1 mois nazo bengete azui trouble mental la garder pendant silence yemo azui trouble mental ya na ye ko lukanga kabu pardon papa o faut effacer comme boana pardon vraiment ya na ye ko lukanga to meka impe ko solanga bi non bo sepela kutu na tiki mwana na bino mais ye na munena na talelier on dirait azo continuer na aimer et ça vient na c'est ka kino asa l'effort atika pour nous ce qui est bien donc voilà et le on a le baka yango wana yango mona zo senga toujours na bana bato na linga ki ba 20 ans 21 ans ozo mona na zo lo bango sincèrement nga zo lo bango pona banda nga da bana nga na to bana ko so la société bana pe bayebaki ke oui bana nga bayebaki nga bana nga to bana so la te bana nga ba ko yef maboy ba ko tenda ba ko tef mageno moi na zo benga papa na tu bleu rolia. Parce qu'on a tellement bon à collège une fille 19 ans. Vraiment. Oh, on a continué ma bêtise. Moi na nga moka tindinga abi soko linginga na zo bolingo na nga na yo. Na église nga na yo ki yokate. Il faut les canarios sur ça benga. Nandima. Nde abenga tonto Hervé. Et le gars a rappelé fanatique ya tonto Hervé, nde abenga tonto Hervé abi soko bengi opo yambi Hervé Hervé. Yo témoignage au sala na église et convaincre moi na te. OK. Abi que non, faut obenga tonto Hervé. Aya awa bosa na émission o dénoncer Satan o lobaki na tiki bana nga ba limbisinga o moni muto atinda kinga mwana donc na kende ki na propre volonté na nga mokote na sentiment na ngai tant mwana nga jeune fille na ngai alobabi ke non parce que ba ninga na nga ya IEC baby ki mama na msoza lesbienne nga na zo wanga nango mais siko ndima yango le ba ke oui yem da pesa ngana ba idée alobi non ndima oui abi ndima yango le ba ngo vérité bongo pe na yebi ko za bongo mami alors ndima yango accepter yango le ba ke na sala ki bongo na tiki pour biso moto zo mono tiki mais ba tu le banda ba yebi ko tiki alors on dénonce Satan on ta bimisa nga mo ko dénoncer mwana na ngai je le sali ma fille aînée Nélicia Malula na pisse ba moto belé vraiment Kevin Kadi Lukaka M yami balé wana misa tout ce qui fait à l'école donc babi mami poto za bien il faut dénoncer yango bomoni kino na lobaki na bomanzoto po bana nga ba limbisa ngai na zala kit na makambo na kimia Dieu merci bana nga ba comprendre nga na zu kimia nga na taka bilo mususte bana ba ya wala tsana mami yo vraiment bomoni vraiment ba balinga kayo tika na vie ko ozomona kiti ba bomoni ko ngosko passe mabe babi même maman Kingandi ozomona même maman Kingandi donc azoba ba ko passe mo bonga bi non Ezar internet, ezar réseaux sociaux, c'est normal il faut baloba ok mais je n'ai pas aimé ngabia maman aimé kaka tout ce qui n'a biso et si en tout cas nga esalinga déjà plaisir comment on a mutauta ki na ngambo moko boye et akangola mi pas au dénoncer misala à Satan en tout cas nga na peso pe félicitations na part na sister mais eloko moko na yebi ke bandeko ba olanda biso ba romituna bato belé ba croire na makambo te ya ki lesbienne sali makasi tika tinengo zo préciser le biso ke okendaka ko bala est-ce que ko yebisa biso procédure nini bo salaka na yo na mwasi yango na ba famille na ba noko ezelo o moto zo luka penda to yeba pour ki lesbienne to yebi ezalaka mais ya ko kende ko bala nengo zo confirmer ti bo welela mwasi na njora na mama na bango azoloba no ke yo za tendre oza double na boye oui mama bokila otala ngata mo aleke moi mo sa pesa ka makambo aza oui ya monto nazo ngota ngoma mona nante parce que malgré toi comme kofi mané na fille mususu il y a continuer donc quand na kati ya théâtre boso azo rempouer ka wana bon a sepine na bata théâtre la fille wana samba ya sepine na bata théâtre ko sani to tiki wana ti mais na yebika yoka nga mingi na sola ke na WhatsApp amna nga zala les on a otika na nga zala les salut est individuel voilà nga bisa vona za les mais susina nga zaka ndeki yotika to sola ne ka bongo ici mais a sepela yi makasi tanga yokinga na tiki et ça là qui est vraiment bien habito Holanda ka yo abika bona comprendre que mona mosala pa bebata musuna simananga nenga mona kinga dina zala ki abige no c'était mbagana na ndaka lokolo na ye ozomo
nga ba danser c'est belé ba orchestre belé nga ba orchestre belé ba mo ko bengana na ko tanga ba kombote oui on président orchestre vraiment bonaye na concert ba bengani nga on a souffert a bengani nga na ko tanga donc on attend comme leader ba tu ça siko on ba na yebe na bo o aibi que c'était bagane nga na mo na nani na tanga ta ko orchestre na ko zo président na ke ni prison ngamba momi wana ya danser skaka vraiment c'est le mot sur Togo nzora bord après nga na yeba kité nga président beninga alobi baga tout ça na information mo faut lancer na TV bona ya ko betela nga OK premier ya te président na zoé donc a moninga kaka to vandi kaka na nga bisinga bime yo zo kanga mi wandeni prisonnier tendeni nga za besoin na akuti biska de to solo la yo oyaka suso ate abandi ko finga nga ba bêtise lelo na inoxa na sali société as impoli a fini nga ba bêtise nga bon maliki na ngana ke la fille après un mois ayo zo ba décision nga pena longwe bona bon to continuer mo na biso ka silibana ndé to continuer boli na biso yé pas longo orchestre si ko tanto ko boyana azongi li orchestre parce que eloka mo konti akanga kana mbanda kaka kanga kana mbanda bo ona zongi na c'était expliqué monsieur Libana ngana comment c'est quand pour na moment na mangi non ah voilà mais normalement ça na fandi bona seki na biki ah non en tout cas mais so pour la bateau ba otala biso batika yango parce que yo ko zaki mbiaka taka ozako bala nazo so jonki ngana bala basi pour anniversaire na ngai na biki non ngaba maboklo ngaba ba ocha coup de pouce te expliquer biso likambango et ça marandeni ba yaka représenter ndenge nini na famille oye na vivre na monati neti oyo bokilo na koma kini avant dernière tant comme na guerre na mosi na nganda ma bokilo bitenga pe mwana ngai foka ko balenga po misate mais bokilo na zana makokite ay bo savoir lokola ma bokilo na poto moi ça na kisa awa na rigini na pisi bombo te ebele bisika zali ya tika déjà vu wana OK donc la fille sikoyo azape avocate OK ta niveau 7e baga kota kenda yo kota penza nzambe libo avocat nyonso oya basi bolimbisa ngai o babiki na tushaka malimbisa 7e RDC mobimba na osenga ka pardon na bana bato tant on osenga pardon oyo bini bomona ngo ba aventure utiswela nga 7 ko na osenga pardon moko bo ezota na 4 motema na ngeza ba aventure te au moins tant na raisonner bato belema emi se tambolinga mbala moko vraiment po nazana sempo nzambe na longolinga na esika nazalaki kovanda komona kanzota basi nyonso obiki za péché munene na miso ya nzambe komona mabebele bana basi basala di jour au jour yo za wana ozotinda bato mususu otinda pe muninga pe yo koma mobali yo za nanga fo yo za mwa mobali ko za mwana mwasi te po oza camarade nanga esimba te OK osomona nga zeka ba camarade théâtre te nga ba camarade normal basi komisi bango ba jo na komisi bango ba jo basa ande wa te basa théâtre te te master kaka komisi jo donc la fille tango maman na bango ito sololi maman bango pesa $1500 iwana yo za de na mwasi no na ndako bala wasi walingi ko fana séparer na mwana mwasi wana makangu mususu mama na bike a imposer bala pour moi na zakili azako ça malade ya pema OK moi yala la na mibali za kite OK donc ya mama bango linga kikeno ngana encadrer mwana naye ti ndinga ko benga yake ndi poto donc maman bokilo na poto oui azana poto ndé sali ke to vandi na la fille siko fille ndako makisiko bazo mo ke pola opo maman na pesinga mbongo yo bunisa mwasi nanga na ndako na sens te akomko usala ba trouble na balabala na veni ba chauffeur taxi ba ibili sur la 7e baga o ba ono sa taxi ya bayaka presque ça vous bayaka bagene bayaka ba yebi masolo ba côté ma aveni balabala kanga bonini o ba sa 7e baga ba bunda bitu Yesu Christ na c'est vrai parce que la fille tellement que a s'imposer ki makasi o ndako akeli na kanda tant akeli na kanda o wana akoti na tiki akota tant que maman na bango apesinga mo ba quelque chose wana ngabi bon ça va na osala mon anniversaire na ngai pour to beta bomo fongola biso do bino ko beta ngo anniversaire donc faut to beta bomo mais biso mo ba jonki so to fandi to ebike to yo bala voilà na famille peut te bige non te yo bala to beta bomo donc fête anniversaire batu ba ebike fête anniversaire mais famille ebike yo pesa mbonga libala voilà donc bon donc nous sommes invités dans notre bengi na famille mwasi na kena sali makamu na ngape sili papa en plus bana ngope otolinga linga ngo ba papa bazala katika ba mama bazala OK oh mama papa na biso bakabona mama oh papa kufa
yango ba maman bo batela bana bino basi vraiment soko moni mwana no ya mwasi azana camarade mwasi bazaka tout le temps na kata chambre yeba ko beba ya mwana ngone ko mkoya telemela parce que ngana beba ka bongo yango keso suka na ngana tuna yo po ngana beba ka ndi bongo alors faut kozala misuga ko fongola misu na bana yozo mona kaka mwana maman c'est ma copine on vient de l'école on voulait faire des devoirs les devoirs ba ko sala wana ba ko sala wana chambre ba sala devoir te tam suza ko kita kota c'était mais tanga bandi ya ko fiba muninga mabele ba sentiment wana yaka et donc nous sommes na 0 pe comme na 10 pourtant ko banda malé mwana etini ba on attention ce qui ya mona bana mususu mona alingo mobilité ma été te pour un esprit basi c'est côté ndenge sala kati na ngai ngata baso de mambo abota ki ndenge nini ngana bota ki mutu ya na osenga mundu merci personnam mundu ritanga yoki kaka bana te bandeko na théâtre babika ki président to koti lesbienne na groupe oui bandeko na théâtre donc lesbienne no yo bandiango na groupe te o uta na parler na ngana banango na groupe te ngana banango te babi président nazara so vandi ka rali sera biso wa miso ya bonabo mundu ra gangela ngai alobi ou bien olongwa taka sonata sko succès belé wa ozaki nango président atiki na soni wana bité fona linga mobali mo boika pona okouvrir mobali mo ya lokuta so mobali ya lokuta na yo linga chenga zen OK mobali nga lokuta na yo linga chenga zen nga bité pona se couvrir kaka zen côté donc c'était comme ça de base mais ko tra pona couvrir kaka ouais au bande ko na bi bon siko ya tu ya tout nga bi ate na linga ata na obima na nga mena linga penza ba mona kena tiki yende pena mutako betanga gogo na mutu penza do yende pena mutako zongi sangai bien déception tant on habite ce qu'on a linga tant on a isso comme pesa siko bien abi yozela achenga mama azela zemi ko saka 6 mois abi akegoma na ngana mbali to wele logo te akegoma goma ndo ana chimene no téléphone azara na sasa mais oui azara na sasa zemi 9 mois 10 mois pour na bota mwana na 11 mois nazo ko kasuste passe babi faut basa l'opération césarienne bona ba benga camarade na yo qui passe na kotanga kombote ya théâtre parce que utaka na ekala camarade on a qui passe abi pour yakuta amona mobile nga abi na pesa Mireille numéro a benga ayebisi grand frère nga maman c'était to ba de la vie apesi mbote bile ayebisi ndenge za boy mobile 7e azana ki sasa avoyager na ikaza changer ba numéro bon c'est vrai ça pesa nga numéro pesa numéro a benga et loka lo ba na téléphone zani zemona so ezanga akobota na salle d'op so ezanga te akufa na ina mona kata salle d'op so talaka sko zo bakino nazana na vie mobulu te ya mibali nazana mobulu ya basi kolinga basi basi mpenga na linga te bango mo bazo linga bayaka bango moko siko ngana tra olinga mwasi te na vie ngana lingi mwasi bo yaka na lingo te je t'aime te bango moko so ya ina je t'aime ngana na compléter je t'aime nanga bi OK basi wana na yiko bota mwana ndi mone ko linga fi ona balaka na chaka na ndapona ni amemela nga mwana zaka na mwana OK voilà on a besoin de témoignage nanga OK ndina ba la fille parce que na moni kina ba répétition na zunga bo muta kengela mwana zala été ndo balaka mwasi ndina balaki mwasi pona ayara kengela mwana azala na mwana donc partout sur aketa mi bona bo babika ke mwana ya na utanga kompa mwana ya nani voilà OK donc histoire le kaki bongo yango ba parents te baninga ko serrer bana na biso ko serrer bana biso na ko torturer te na ko beta te na ko gangela te serrer moi na ba conseil tali sa vie yebisa eloko nini oyo monta muso ya metaka etuna ye so moni mwana za triste 25 mwana mema na blague ke na esola na oyo beloko nini za kata mwana to ko découvrir biloko muso bana biso ba na mitema bondi mate au moins ta mususu mwana a 10 ans mais azana ba problème so otuna ngam na lesa ka yo nyonso ngam na sala c'est problème azana ba problème parce que yo ok na mwana directement que non à ton âge ba problème yo zana on futa kandako o torturer mbala moko mais mwana azana ba problème bana mususu mwana musa aloti ndoto mabe mais azo ko yebisa mama te moi ta mususu azo mwana mama mabe bana mususu mwana kata mususu mari de nuit azo yela mwana o saka na mwana butu
mais moi nazo kona ba biloko moko boye na nzoto na mazo mona ke moi na bisa mama makambo yo ezate et on enseigna ba ndeko na nga ya basi surtout ya basi tous à la réveiller na ban tous à la vraiment éveillé yeba mukolo mona no régler ka yeba mukolo mona no régler silaka sola kana ebeta kana masolo talisa ke vie nga na bisa jeune fille nga bi mama limbisa nga na terme nga be moni biloko mibani na RDC za solde soko lingo zongo ya catégorie nyonso ndenge yo kolingela kuno ko opona solo lingo zamila mi kuse yo kaka mais si lycée la nga classe mami na o décevoir était pour décevoir ngati et on a signé toujours merci ma fille Kalaté a aussi ça babé on est licence donc voilà en tout cas félicitations na yo mwana biso Nélicia Malula Nélicia Malula en tout cas ta place yo mebi mama na yo balobi bana pe basunga bana basunga conseil eza réciproque et aka bisoté des fois pe bana aider biso ba mama tozoko ya na libulu en tout cas félicitations ma fille et loko moko ya suka poto komi de na suka émission na biso est-ce que okoki correlater biso moi moke et loko nini kotisa yo na ki lesbienne pe sunga bana ba otala biso pe na ba parents o bazoranda biso ngana bana obeta bale mingi na bana obeta bale mingi na bomwana ngata on parent na ngai na moni na régler pour nga na comment dirais-je nga ba divergence na retard na bana mingi na basi na bana na basi tant non que ne beta bale na baninga mibali baninga mibali ba beta masolo na bango o momi na ngai wana sko ba 17 ans baninga na nga ba beta masolo copine na zo ya nze na mwana matadi kento munge na kuiza awo ngemo na kento mu so nota baninga na ngami baba kento na mama zo ya nga kento na zo ya ti yo za bosi o ngaba minjo na biga na za mwana mobali popo zo beta na mobali okay ngabe kento na ngabe fire siko ngabe na komi na kento bakamana mama ya ba na basi na bonga pe na lingi siko bango mama ngombe normal bazo trouver ce qu'on normal tombe moi c'est nanga parce que non motala oy bon ça nanga pe na mosala OK ozomo o moto ko samoni ka bo asimbi mo no raffiné awate to kine école to kine ba école yo pe ozola ndaka ngabe na zipe ngana kimi ne pe na école oh là là ozomo wana so to kimi na école kan quartier ba école quartier na matadi na pisi ba mambo te ba na sa quartier na tanga pe kuna donc o mona biso so na to kimi na ba banque kuna na to kitoko batang on se connaît ba 17h ba tribi que no le samedi donc école les ana ngokanga wana biso siko automatique OK oyo kuna to mo so bosisi pe boye karaba bokuta on ndito no ba mo nzela moko pe to sisi nzela moko siko sisi ko pe nzela mo za nini bosaka ta inactivité de 30 minutes o mo bosaka bo ba 15 minutes 20 minutes ka o mo naka asimone o mo me manisa mo o mo pe de me manisa o finga mo pe de me manisa ka bon le moto quand nga bata mabasi ba okini tsotika siko biso na biso ba ya ba joto mo pe ba lobeta baso mire o bika mo kento ba mo fantele e ka pe na beti biso na to seki osomona donc place 7e bagarre na beti notre place au 7e bagarre bebela place à Outa place na ko bebela wana donc simba bana tina kolina to simba bana to batela bilo bana na biso baza protéger le ko ya yo protéger mobile na yo o ko protéger ka bijou na téléphone display pas de oh te protéger le ko oui que so ke baby libela muto ko bongisa on so ko zala te téléphone ba ko bongisa ça to ko somba pe mais via mwana o ko somba te espèce c'est tengame mulima wa parana ngepe mana kimia pauvre ba sala ke fort na tika vie oyo tala musapina nga oyo papa na biso mutanga katanga na vie oyo na zaki na ngakilisi nde ngumba mabo OK donc oui ya on azoba ke milimo na bango pe mana kimia pour asepela batikela ko sepela na vie oyo ti vie wana te OK vie ona zaka na to batikela ko sepela na ngote na regretter ka po fa baza na bomoi ba mona ndenge na changer donc milimo na bango pe mana kimia donc voilà. Merci beaucoup CTM, en tout cas la CPI vraiment dingue pour répondre à l'invitation à Bisso et puis monsieur Salami vraiment kitoko. Na ebité conseil nini okope ça na bande konoka ba comédien parce que vie wana eza nango partout. Na bande ko nyonso baza ko se retrouver na kati ya boloko ya lesbienne. Oko yebisa bango. Oui, bande ko nyonso bazo vivre na kati ya boloko po eza penza boloko ya solo. Kotika ngo ya pasi. Kotika ngo eza pasi. Ngai pona tika ngo ndeko boyebite ba cérémonie ninga na sali. Metema ke nzamba zaka nzamba ya solo, asa nzamba longola ka mutu.
na misala ya mabe ya satana ndeko nanga yo zela nzambe akopambola obe akodélivre yo nzambe akodélivre yo takoya te yo moko misala délivrance ya vie na yo tant si ozokende ka église bis pasteur pambola ngai nakende nabima nakende pasteur pambola ngai oui pasteur opambola yo mais soki ozopambola te mpona nini mpo makambo eza kati na yo ozotika yango te tala ngai lelo 7e bagaa ndeko na bino ntango nakangolami lelo nzambe akomi kotya loboko merci na bandeko na nyonso baartiste comédienne et comédien bazobenga ngai na mosala bazosenti bandeko na ngai bazosinga na mosala merci na Kevin Sydney merci na Delapé maman pasteur Delapé Adogo merci na bandeko nyonso Ibutu vraiment merci na Gabriel maman Tumba pour nous ça peu film on a joué avec maman Mukolo la tonalité vraiment merci na bébé Blanchi je t'aime donc nous autres na bateau baso singa na ba film na bango vraiment merci na ba producteur nous baso bengangai na ba on nous passer na ba blog à YouTube o baso bengangai c'était baga semaine au ça la biso vraiment en tout cas Nzambe apambola bino vraiment bisika bomoni que c'était baga alobaki mabe o eleze mutu ba ko finga te mon numéro de téléphone c'est plus 243 89 39 72 708. Bandela et Soussou. Plus 243 89 39 72 708. Wana moni vient ngai papa na ngai peko sur mototo. Il est vraiment en tout cas merci na ba conseil no papa pour yeno mto lendi saranga lo baka 7e faut dénoncer ka. Faut le baka o yozakat na moto mono bimisa on pose à la kit. Papa yango na zo sala na bimisi nyonso pona za la kit papa Pekos. Vraiment merci na bas na mwasi na yo na bana na yo nyonso vraiment. Merci na maman Véronique Biaka na Dakar. Merci na Yabo Alima. Merci na José Dimoué na de longues jambes. Wana moni Karine Kasongo na moni Anna Kasongo. Moi c'est à Mouindo na kati à Londres. Moi c'est vraiment ayebi penda ko solo là. Bana baso vraiment baso bavanda baso sur 7e ba la tiango na nzoto vraiment. En tout cas merci na famille Kasongo. Wana moni Yemoko Kuchisinda. Cordon Kuchisinda donc melana yo bulukutu. Melana osoki nini. Nebotiki la biso Kuchisinda. Po azobikisa malade ebele. Vraiment en tout cas merci na yo pe Saratola et ça n'a bien pour les capés na plateau na yo. Merci na ba question na yo parce que ba mutu musa ko ya mona na plateau ozomona tout nos ba question mon ko bête o eko ça même nani invité Kanda mais na tele plateau na yo kondimati on a ebisi pour tout quand ça ma pambola yo ya o sa chaîne na yo parce que chaîne YouTube déjà boy na banda na ba ko leka na ba nini ya ba YouTube abato vraiment yonde mutali boso sans vous flatter vraiment na bokle ba frère ebele nzama pambola yo apambola pe mwana na ngai na benga mon fils Paul Mukendi mwana suka ba Mukendi donc na pesi ba mote ebele bisika zali na pesi pe chef Papa Diego na pesi ba mote ebele bisika zali na pesi batu nyonso basala ka pa Saratola wana moni pe na ni Brenda ma fille ina benga ma mundele na pesi pe mote bisika ndundu moko propre très propre vraiment ndundu moko non en plus ça intelligent très maël vraiment na mona na nga me mona na te pardon na pesi ba mote ebele na pesi mbote na ba fanatique na nga nyonso o na lingaka o ta mususu na pas comme fanatique na nga ite donc na pesi pe ka déjà mbote donc voilà o na ngana luba yango na merci na Léa Soki camarade na nga na Léa fort merci na mama pe la moto Tiché Sambo camarade na nga Zena la guerrière les yeux bleus na pesi ba mote eskozali donc Maxi Bondowe niti Maxi assez na pesi ba mote pele c'est bon ya tatsoka bon to c'est kabuke 7e to fungo la porte pour na ba père to père aza déjà non na zama sandumba te oza mo sandumba te na chéri na ngai kasi yango mutu na to fungo la porte to père azali na zana bébé na ngai bébé na ngai na za spécial aza goufo tika tala bano ya basi bando ko sangai tika bano ko sangai ba ko singa ta ebele na ebisi bango bana oya ko meka kaka bango baso bénéficier et mon oncle bona zumbanda ya mwana mobali na bibo yola na kuna nini mais tanga mo na zongela mpena na se concentrer ngo tika bakosa nga balia bilelo na bakosa nga meto ba ko kasusi nazana ikawana nazana do yebda leki bango tika Azagu au regretter na regretter ma casse parce que combien des années 26 ans ya buzo ba vraiment
En tout cas, merci beaucoup. Émission la vie comme une souka. Un grand merci à toi, Montréal Gucci Sinda derrière la caméra. Un grand merci pour ton assistance, Papa Diego Milito. Un grand merci na Paul Mukendi, pourquoi pas na Brenda la blonde. En tout cas, merci beaucoup. Tokutani Mbala Simane émission Msusu. Au revoir, ciao.